Brazzaville mbote na bana poto surtout mbote na diaspora na yebi vous allez tellement élevé na ba télévision na bino na ba téléphone na bino et pas wapi tobeta na masolo na bino awa na Fidèle News vraiment naza na esengo lelo ya kozala na bino lisusu kaka ndenge tolobaka Fidèle Move TV au s'abonner massivement parce que makambo bien ezali awa lelo toye lisusu na yebi ke bozomona nani naza na ye boyebi déjà na bayebanso bayebi pete naza ko présenter bino lelo ezali la baronne mère boss mama Christine Kitoko Christec Business Sarli agence immobilière na bino oyo bolingaka pe bopesa confiance. Merci Kinshasa lisusu, merci Brazzaville bozala wana parce que tozobeta masolo elongo na yemoko la baronne. Bonjour maman. Oui, bonjour Papa Fidèle. Merci beaucoup Kinshasa, Brazzaville partout. Bamoni yo basepeli, bamo déjà maman na bango oyo akomisa bango bakolo mabango oyo azosala en sorte que bana mboka na Congo partout na ba province partout bakoma bakolo mabango pe oyo azosala en sorte que bana mboka oyo baza na Afrique ba pays Afrique awa bakoma bakolo mabango et surtout ba oyo baza na diaspora moi liloba mbote le baba landa mbote na balandi nyonso ya Fidèle TV ezangai toujours ndeko na bino mwana na bino mama na bino mama lopango Christec Business na kombo boyebi ngai ya kombo ya Christenvi Kitoko ngambe na kambaka société immobilière Christec Business Sarli na pesi bino mbote mingi na partout bozolanda ngai ezala na Poto ezala na Kine na Brazzaville partout bozolanda ngai mbote na bino. Merci wana toti kozwa mbote ya la baronne mère boss mama Christine Kitoko Christec Business Sarli agence immobilière la plus sérieuse awa na République démocratique du Congo tomoni pe pembe na nga de Guazali. Bonjour papa. Bonjour papa. Tomoni awa elongo na Christec Business pesa no mbote ya la na profiter na occasion papa Fidèle, merci beaucoup. Na repesa mbote na bande na vision sur bandaka Fidèle télévision na YouTube na ba différentes chaînes na vision na pesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino tonton David ozali coordonnateur ya Christec Business Sarli. Vraiment. Merci beaucoup Toyambi papa David le cordon ya Christec Business Sarli votre agence immobilière la plus sérieuse awa na ba République démocratique du Congo na bango mibalende tokobeta masolo tokomanyola nini oyo société immobilière na bino Christec Business Sarli ebongisi ba offre toza nango na makambo oyo esengeli bango balobela biso tozala toujours côté na ba téléphone na biso to s'abonner massivement na Fidèle Move TV en plus na Miel télévision tozala wana Shalom télévision Abraham télévision vraiment tozali lelo na bino mama tozali pa na yo baebele bazolanda yo lelo pona lelo baebele bazolanda lelo pona lelo balingi bayeba osalaka musala nini ose présenter ozali mama Christine Kitoko DG ya Christec Business. Christec Business merci pour la question papa Fidèle na motunga oponingai musala onga na salaka ezali mama Christec Christenvi Kitoko azali spécialiste en immobilier donc naza wana naza conseillère en immobilier spécialisée en immobilier naza investisseur en immobilier entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis coach na immobilier. On a besoin il y a coaching, on a besoin il y a conseil, on a besoin il y a attention. Au contacter ngai en personne, je suis là. On a besoin de investir dans l'immobilier. Au contacter ngai, je suis là. Na numéro na ngai oyo affiché wana na bande de l'écran au contacter en personne tout ba indwaye ba musalonga na salaka je suis entrepreneur investisseur en immobilier. Merci beaucoup tolandi toki biso surtout ngeni ni la baronne mama Christine Kitoko patron PDG ya Christec Business Sarli alobi Moussa na ezali spécialisé pour na makambo ko etali immobilier le tozobeta masolo ya Christec Business Sarli vraiment bozala wana bino ba ebanso tu bobengaka nga botunaka nga bosengaka nga
tozoyoka mikolo mama te bouti kobenganga o bozosala baémission ya kala baémission ya kala lelo tomemeli bino baoffre lisusu mama Christavi kitoko bato ebele balandi yo bato ebele mpe bazolanda yo tolingi toyeba Christeke business esali lelo ememeli bana mboka nini mpe lelo ememeli bana poto nini. Merci papa Fideli. Christec Business azawana toujours oyebi ke tokoti anya asika. En tout cas bonne année, ba meilleur vœu na bato tout bazolanda biso balandaka toujours Christec Business na nzela ya papa Fideli. La pesi bino mbote ba meilleur vœu na bino nyonso parce bozali de partout. Offre oyo tobomeli bino awa ezali offre moko exceptionnelle. Offre moko oyo biki Christec Business afongoli ba porte pona ba client na ye bandeko tout balandaka Christec Business na ba offre oyo za à découvrir ba biloko ya bien na 2026 tobi bonne année nde toyeba ba bonne année wana ezaka ba bonne année na monoko te bonne année za pe na ba bonne offre bonne année za pe na ba nouvelle offre nouvelle année za pe na ba nouveau offre oyo biso toza nango to yango toza sur bino tu veux proposer bino ba o ba ko intéressé ba ko contacter biso papa Fideli. Maintenant par exemple na offre on est totelemi awa to za kaka na émission na biso tozo présenter ba offre ya 2026. Oyo biso to nango. Offre ya liboso to na offre oyo eza na quartier Félix Tshisekedi. Na offre quartier Félix Tshisekedi to na ba terrain na biso to morcelé 15 mètres sur 20. 15 mètres sur 20 terrain urbanisé, terrain tiré, et non loin na macadam, emplacement ya bien milieu déjà habitable na quartier Félix Tshisekedi. Ndenge bozo mon na ba image, bazo laksa bino quartier Félix Tshisekedi, emplacement ya bien. On a besoin ya terrain au procurer na quartier Félix Tshisekedi, quartier ya Bakonzi, Gombe ya Ntele. Au contacter biso, au koya na bureau na biso. Pour faire visiter na équipe Mobimba, quartier Félix Tshisekedi. Deuxième offre na biso, to appelle la Kinkole. Permettez moi simplement ma question. Aujourd'hui, awa, on va tout besoin de comprendre. OK. Tout ça la kaka biso te pour que tout ça la kaka, ça pour tu vas comprendre. Le bien biso na quartier Félix Tshisekedi. Ce qu'on monte sur la nayo, au quartier Félix Tshisekedi, ainga yeba. Quartier Félix Tshisekedi, ils en a commune nini. Et on besoin transport nini pour koma kuna. Voilà. Ça c'est vrai. Pour plus de précision, quartier Félix Tshisekedi ezwami na commune ya Ntele. Commune ya Ntele, batutu bayokaka babengaka toloba mausolée ya papa Félix Tshisekedi. Voilà. Quartier Félix Tshisekedi est juste avant okoma mausolée ya papa Tshisekedi. Voilà. Donc batutu balingi ko localiser esika place quartier Félix Tshisekedi ezwami. Moto ya ozouta boye na centre ville et tout akoki kozwa transport oyo transport nyonso oyo toyebi Kinkole babengaka yango Kinkole donc kokoma Kinkole juste na arrêt Kinkole nayebi ke momona kini nyonso ayebi Kinkole oyo ayebi Kinkole te bato oyo ayebi Kinkole te soki okomi kaka na Kimbuta batransport ya quartier 1 okomi na quartier 1 arrêt Kimbuta baarrêt babelaka Kinkole likolo ya pont Kinkole likolo ya pont okomi na Kinkole likolo ya pont nde kokozwa bis ozokende tele Daipen tele Maluku bazobelela tele bazobela bingi juste okozwa transport wana na Kinkole likolo ya Kinkole ozwi transport oyo bazobelela bingi tele tout ça bakitisa yo na arrêt bingi eza référence bingi eza pe village mosusu mais ce qu'on a quartier Félix Tshisekedi toza juste en diagonale na village bingi eloko kaboli kaka eza boulevard national numéro 1 donc komona référence lisusu ya monene kokoma na quartier Félix Tshisekedi komona station moko tosala ya kitoko na kati ya quartier Félix Tshisekedi eza kaka na boulevard wana station H22 ce que comme na H22 vous pouvez faire pied à quelques mètres au komi na kati ya concession na biso donc on a ba image ne besoin na bongo to ko landa au mona ke toza tout proche na boulevard donc pour plus de précision quartier Félix Tshisekedi est dans la commune ya Ntele quartier quartier est dans la kati ya Ntele donc on ba nommé yango Félix Tshisekedi
parce que vu la vision de la chef de l'État avec la vision avec la projet ya mingi ya kosala côté wana nde banoma ngo quartier Félix Tshisekedi. Merci beaucoup maman. Je crois que bana poto to comprendre on a ko résumer on a ligné que offre moko les biso. La ligné loko nyonso tozoloba loko so maman Christelle azoloba ou bien au corridor azoloba bino pe bazolanda biso pour comprendre loko ni tozoloba. Quartier Félix Tshisekedi oh tina la likolo. Dans so ba likolo c'est que na centre ville. Au comme quartier 1 nako banda na bato yo peut-être route centre ville beaucoup ma bien. Aussi ba transport oyo ekendaka Tchangu okita na Kingasani soki tina Kingasani wana tala Kingasani wana ezaka na okende Kinkole ba transport Kinkole ou bien Mbuta atana quartier 1 Kimbuta lobi nazoluka ba transport oyo ezokende Kinkole ou bien ezokende Maluku donc quand on va transport entre Kinkolo et Maluku, on quitte précisément et c'est comme maman Christelle Kassanini à lobby côté à mausolée, il y a papa Félix, il y a papa. Pour plus d'infos, arrête Bingi Bingi parce que mausolée après, nous sommes déjà avant, ouais, nous sommes déjà avant arrêt Bingi Bingi station H22. Il y a un arrêt Bingi Bingi dans village Moussousou, nous sommes déjà dans Ngambo Moussousou. À quitter l'arrêt Bingi Bingi pour plus d'infos, pour plus de précision plutôt. Parce que mon zolé a référence, c'est un peu si pour la montage, j'ai référence et si que l'autre passe ses alliés. C'est un peu ça parce que tu as juste tout à proximité. Merci beaucoup. C'est comme maman poto qui n'a mbala moko. Je crois que bana poto va comprendre, bana qui ça va comprendre partout, va comprendre que et c'est quartier Félix et Tshisekedi des alliés. OK, poto zo na suscité. On a pris voilà. On a pris la dimension voilà. Voilà pour la poto zo na suscité. Pour la dimension na biso, pour la dimension toki à 15 mètres sur 20. Pour la précision, quartier Félix Tshisekedi déjà quartier moko développé, rempli de nouvelles, de l'habité donc banda comment ezali toujours vendre. C'est que construction na biso la construction na quartier déjà habité. Vous voyez? Donc la terrain là qui te 15 mètres sur 20. Merci Kinshasa, merci pour ça. Je crois que Toyoki Nenge la baronne PDG à Christec Business Sarli à Lobeli, ma quartier Félix Tshisekedi tout dans 15 mètres 15 sur 20, vous avez 20 sur 20. Donc yo moto dans la posta, on va dans la quartier Félix Tshisekedi. Quartier ça déjà habité pour Anamai ezali, benga la baronne, benga Christec Business Sarli na numéro wana au cause de précision par rapport à quartier Félix Tshisekedi. Merci beaucoup maman. Christian Vikitogo, Christec Business. Après quartier Félix Tshisekedi. Après quartier Félix Tshisekedi, bande kobozo la dabiso. Toza na site na biso, toza na plein lotissement na biso. Toza juste na mausolée. Monica a mausolée à papa Etienne Tshisekedi, toza na nouveau lotissement, na zo benga bana poto, bana kin. Après. Donc nous sommes parce que le but quartier Félix Tshisekedi, to le kiwana ndamu mausolée. C'est pas la mausolée wana kaka. Oui, la mausolée wana, toza na lotissement parce que ça là tozo morcelé non loin na boulevard. Donc bana poto, bana kin, bana Brazzaville, bandeko tout, bolanda Christec Business. Vous contactez biso za des sites. Offre ya bien offre ya Musoni, le va papa David offre ya Sake. Yango te sameli bino. Au terme te telemi boye au mona boulevard, au mona principal. C'est le moment ya ko acquérir. Combien nga te lobby après une année, après quelques mois, madame Christec va terrain wana ezate. Ah, donc offre na biso bobi ki ezalaka limité pour eumela raté. Bon contacter biso, to morceler papa, to morceler 15 mètres sur 20. To morceler 15 mètres sur 20 terrain titré. Tant na c'est urbanisé, déjà cadastré, donc terrain nyo so maramboara nyo so mazali. Emplacement ya bien couramment ezali. Donc ki mo caractère la parce ba kondi bazali, bazo tonga, bazo vanda, ba projet ezali. Parce que ça la pembe na biso wana kota mozolo na face wana ba ça la biso ni zone économique donc tala kaka ba avantage eza wana continuation côté kosa nde bozo mona na ba image côté kosa vous contacter biso c'est le moment
ya kocontacte olingi ozwa 4 parcelles kangama 30 mètres sur 40 olingi ozwa 2 parcelles jumelées contacte biso olingi ozwa 10 parcelles 1 hectare contacte biso décider na service tokodispose bino donc décider vraiment wana eza deuxième offre na biso mpona baprix bokocontacte biso tokocommuniquer bino baprix. Merci beaucoup. Kaka nengela baron alobi bo contacter abi koma kola lopango awa na Christec Business Sarli agence immobilière la plus sérieuse awa na ba République démocratique du Congo. Bengala baron Christec Business bongo ozo ba précision. Alobi après côté à Félix Tshisekedi au poussani mo muke awa parce que tozali et pas il y a mausolée à papa Etienne Tshisekedi awa en face parce que maman na zone économique donc ça c'est que voisin il y a zone économique c'est que pas nani et pas la Christec business vraiment merci beaucoup alobi oza offre ya musuni offre ya saki nenge koda alobi ta masolo merci beaucoup Kinshasa merci beaucoup pour ça ville ba offre ça awa ebele olingo koma kolo lopango na ebisaka bino mettre fois mpona kokoma kolo lopango ya bien ya assurance avec beaucoup de sérénité de ponctualité yaka awa epai ya Christec Business mama na bango mama nde moto aza na motema ya koyeba kobatela bana c'est que mama Christec Business aza na motema ya koyeba kobatela bozwi na yo mbongo na yo mpo lobi mpe ofanda na kimia na esika na yo tiki mpe héritage. Merci beaucoup Kinshasa, je crois que tous ensemble benga déjà numéro wana nde moto osepeli na kote ya quartier Félix Tshisekedi naye moto mpo osepeli na kote ya mausolée ya papa Etienne Tshisekedi ntango tozoloba ntango ozolanda biso mbala moko bengaka mama Christec Business akorépondre yo. Merci maman. On a troisième offre na biso tozali na côté ya Daipen toza na Daipen baterrain na biso ya Daipen eza morcelé ba 15 mètres sur 20 yo talaka Daipen ndenge etongami quelques mois awa tala nde tondi tala ndenge ozomona ndenge tobenga yango mayebo donc tala bandako ya premier niveau deuxième niveau ezotongama pourquoi pas yo ozanga kotonga ndako koprocure ndako koprocure lopango kasi te commune ya Ntsele Daipen eza na kati ya Ntsele Daipen eza na kati ya Ntsele yango nde ezosoyo okende kosukisa ti Daipen mutu nyonso oyo ayebi Daipen te Daipen eza na kati ya commune ya Ntsele soki olingi ozwa Daipen juste kaka nde topesaki bato bazouta centre ville bato bazouta centre ville ozwi transport obikaka ke nazokita koto ya Tiango transport ya Tiango Kingasani marché ya Liberté otuka longa ata na Kimbuta awa okomona kaka babisi ezobelela Tele Daipen yango ezalaka nde arrêt Tele Daipen okita na Kimbuta Tele Daipen okita na Pascal Tele Daipen Liberté Tele Daipen Kingasani Tele Daipen bakokitisa yo penda oleki Kinkole oleki Félix Tshisekedi oleki mausolée Tshisekedi oleki kote tokendaka nini tobengaka yango marché moko ezalaka wana kote ya nganda yala oleki yango oleki wana ape Daipen waye ntango okomi na Daipen wana toza na kati ya rond-point na Daipen wana eza na rond-point moko eza wana eza na triangle kaboli banzela oyo ekei Maluku oyo ekei kote ya Tsele Bambu oyo kote continue Maluku boye kote ya Kimpoko Daipen eza kaka juste na triangle wana rond-point wana Daipen kasi biso construction ya biso ezali d'ailleurs bakonzi na kotanga kokombo te mpona respect mpona permission na bango te baza wana okokuta bato oyo baza reconnu na ville ya Kinshasa bazotonga baautorité na biso bazotonga donc yo nde ozotikala kidiba nabengi yo oya mbongo ezokangisa mbongo ebombi eloko nga na koconseille oyo akoinvestir yango na kati ya société Christec Business tokoservir yo donc lopango nde nakoconseille na yo mpona futur ya yo ya lobi ya yo na bana na yo eza se lopango garantie oyo eleki garantie lokola lopango eza te investir pour ton avenir donc
télé Daipen emplacement ya bien terrain cadastré tomba lelo tonga lelo na somba na zela dans 5 ans na retonga ja valeur te c'est maintenant même que les gens construisent donc somba lelo tonga lelo donc mutu ko empêcher azate mais mutu moko azotuna ngana tuna siko na Daipen on tire kwa dimension combien c'est la dimension de 15 sur 20 la dimension de 15 sur 20 pour la prix, on a communiqué prix en privé au contacter là où tu es intéressé. Au bien du juste un numéro affiché au banc de l'écran. Tu peux communiquer au prix, tu peux fixer au rendez-vous, tu peux quitter sur le terrain. Au moins en placement à Daipen, dans deux monde en Abilini et de la Kisayo. Merci Kinshasa, merci pour ça. Je crois que tous ceux qui sont malais, mais n'abîment pas comprendre. Nini tozali pour ça là, nini koyo société christienne business sarli ezali kolobe la bini. Awa koma kolo lopango na moins cher, kubanga na yote. Ba site nyonso tu mama christienne business aza koloba. Ba emplacement nyonso tu aza ko expliquer biso. Eza nango na mbongo ya muke. Mais le problème est na osenga na yo mona poto na Kinshasa partout place ozolanda ngai. Tango soyo kabiso soka ma christian business elongo na cordon zwa loko sezaka zwa numéro wana to tie numéro ya christian business sarli agence immobilière na bino to tie numéro na ye zwa numéro wana ndeko na ya mwasi zwa numéro wana ndeko na ya mobali na ba site police site yo lingi bisango alo mama christian business na la nio na lingi na site boye 15 mètres 15 sur 20 combien 10 sur 20 combien 20 sur 20 combien à cause de la mieux placé toujours mieux placé toujours ya babonné na ye ba partenaire na ye asolo na bango butu moyi donc cause bonne information okoya na bureau na quartier 7 bureau za musika te ndile na quartier 7 okoya na bureau okuta CG na biso azana équipe bimbezali wana bakopesa ba information ya bien bako accompagner tina site ba accompagner na site balakisi site ndenge otango siko na TV okomona ngo siko a live appréciation na yo au futi mbongo na yo yebaki obwaki te parce que awa na Christian business aussi le pango au PMI. Merci beaucoup maman Christian business. À part ça tu continues. Oui, pour aller rapidement, on va présenter nos site na biso ya Kimpoko. Kipoko batu tu ba yetu na Kipoko ngo eza wapi etu Kipoko batu tu ba yebi Nécropole 2. Nécropole petit Daipen. Tokenzela Kimpoko juste na marché za la wana riwana za la wana ba terrasse bar marché za wana entrée wana eza entrée ya Nécropole 2 juste entrée ya Nécropole 2 eza wana juste tu peux faire ça à 7 minutes vous voyez à 7 minutes au comme sur le terrain parce que le terrain na biso nous avons une image ah wa terrain cadastré chaque terrain eza un numéro cadastral na yango donc parcelles nyonso eza borné déjà nde bozomona et puis pour la prix kobanga na ok donc prix moko très abordable donc nous avons la clôture wana mapango wana to eza wana terrain cadastré wana aya pour mukie wana pour mukie na communiquer plutôt pour na peso posa yo tuna yo ya donc yaka ozala décité donc terrain cadastré courant mai ezali accessibilité donc ata vélo zo koma tina lopango donc yo mo tala nana la clôture dans la construction de Salama Awa. Donc, vous allez décider de contacter Christian Business. Le numéro est affiché dans la bande de l'écran. Tu peux servir, tu peux disposer l'argent pour la visite, pour accompagner dans le site où vous avez besoin. Au lieu de visiter 5 sites à la fois, disposer de temps, ou disposer de temps dans le kaka, vous pouvez visiter. Pour avancer, tu peux site Nabiso. Il y a Maluku. Et na Maluku. Na Maluku, tu as 3 sites na Maluku. Na Maluku, Maluku, tu as 3 sites na Maluku. Tu as le quartier Bolingo, tu as la cité Bolingo, où ils allaient juste au qui un cimetière, il y a le bambou. Kaka juste, donc on va kaka début Maluku. Donc c'est le terminal. On a place Maluku Bambi, la cité Bolingo, terrain cadastré, emplacement est bien 20 mètres sur 20 et Bambi à $5 000. Voilà, na Maluku, on est non loin na Makadam, terrain cadastré, courant na Maï Ezali. Donc Ezali na 5 000. On a besoin au contacter Bisso. Pour avancer, le pays na Maluku,
petit péage, hein? Petit péage, na maluku, na côté ya meka, petit péage, car on est bandeliwana, tozali na ba terrain lotissement na biso tozoteka. Donc yo mo yobi kaka vision ya chef de l'État, o aza na ngo pona ko sunga peuple congolais. Donc dans ba site dans le cité ville ya sika ndezo koma na maluku. Ville ya sika ezo koma na maluku. Ekoleka kote oyo biso toya vie kote oyo bangongi na biso bamai na ba érosion bazelu bamilongo na biso kote oyo ekoleka parce que projet ya chef de l'État alosala ville ya sika na maluku. Alors biso sikoyo imaginez sikoyo na kati ya maluku osombi lopango moko boye na valeur ya $3000, hein? La valeur à $3000 non wana macadam, mais pembeni ya projet ya chef de l'État. Voilà. Et puis l'avantage. Et puis plus de précision, là bato na maluku bazomoka. Maluku za pesa kokona te archi faux. Pour plus de précision, maluku eza place baboyi bavanda te. Mais chef de l'État va sélectionner ba village. Va sélectionner ba village où le chef de l'État ko établir projet na ye. Mais cela ne veut pas que maluku mobimba za pesi ya kovanda te parce que pour bobangisa bato maluku kuna bazoba kobuka kuna bakosa kosomba te archi faux. Et parmi les villages eza sélectionné na kati ya village oyo biso tozali oyo toza bakonzi na image oyo na kati ya concession na biso eza mentionné te. Vous voyez biso toza na mboka polo soki osali vérification toza mentionné te. Terrain eza cadastré déjà atala kaka la société au projet oyo na tesi kaka dans 2 ans ya pamba okomona ke kobunga awa okoyoluka te lopango ata na valeur ya 10 000 ozwa te okola lopango na valeur ya 10 000 awa na placement oyo okozwa te. C'est le moment d'acquérir un terrain chez Christec Business na $3000 ya pamba ozwi 20 mètres sur 20 na moto nyonso ozondemanda te promotion parce que eza bonne année eza offre à sika. La petite opportunité, il y a possibilité même de faire en crédit. Na $3500. Na $3500, on a au PC à compte, il y a $1000. Au PC à compte, $1000. Tu continues na contrat à vente à crédit. Tout ça, on a un contrat. Na 2500, on a par tranche en crédit. Alors, c'est le moment d'acquérir un terrain sur Christec Business na maluku na $3000. Et le moment où on a ndako ya pembe na maluku na ndako ya pembe. Donc, les villes oyo, elles vont sélectionner que la vision chef de l'État oyo habite à kotonga bandako wana. Non. Nous sommes dans la note là, et dans ma voisin. Voilà. Il y a projet, il y a chef de l'État. Et dans ma voisin, mais ils ont établi place wana. Vraiment. Parce que dans 5 ans, profiter, elle voit, voisin n'a pas tenu d'étage. La somme qui n'a pas tenu d'étage, la $1000, et si quand mon côté mon corps. Il y a tenu d'étage. Non, maman va valeur à $1000 et le $1000 est commis $25 000. Quoi, le voisin n'a pas tenu d'étage. C'est comme ça, nous devons là. Juste à proximité, il y a ville ya sika au chef de l'État qui est établi na kati ya maluku. Tu la voisin, tu la pembeni. Donc c'est un peu ça. Na kati ya ndako pembe, tu as tout juste à 2 minutes na macadam, terrain cadastré. Tu tires en 20 mètres sur 20. Tu n'as pas tout le prix. Prix combien? Prix combien? Bon, pour te voir, on a le bâti. En plus, il y a un président en tout cas, c'est ça, ça bien. Pas photo maman a dit pour la maman. Mais tu ne connais pas? Batebele, bazo pesa ba fausse information. Maluku. Oh, maluku bazo tongate, maluku soko somi le pango bakobuka. Non. Ezali na ba site oyo président a ciblé pour na kusala ba activité na ye. A ciblé maluku mobimba te. Donc na kati ya ba site oyo a ciblé mais ce qui m'a dit que tu as dit que mais si tu as le Christec Business Agence immobilière, il y a sérieux et zali. Ils ont un contrat de mon côté,
na affaire mon côté na par rapport mon côté ya basite ya mokonzi ya mboka. Donc bana poto bana Kinshasa partout dans le monde en Afrique boya bozwa mapango na bino na Kimpoko et pas ya Christec business. Benno na Christec business na Kimbwana. Merci tous ensemble. Oui. Juste ndenge papa Fidèle ya lobby ville oyo chef de l'État aza kotonga lopangu na kati ya Maluku. Alors meilleure agence, meilleur emplacement oyo yo koki kokimela ko acquérir na sika ya bien. Moi je vous conseille d'ailleurs Christec business est là pour vous servir. Donc na ndako pembe c'est juste na terrain 20 mètres sur 20 na $800 ya pamba papa te moto ba ko la retrouver voilà Maluku na ndako pembe na $800 ya pamba c'est maintenant parce que c'est tout ok c'est pour ça ni na quelques mois pour on kolongwa et comme à 5 000 imaginez ce que douleur et on va que chef le test pour projet établir yango biso awa totelemi na kati ya rocade totelema moke ebele awa na ebi pourquoi na memi a eza mpona fongola na bakinois po baza na ignorance ya makasi surtout makambo ba terrain ignorance oyo kino eza nango nga nasepelaka bandeko na biso baza na mboka libanda bakende bakomi basalaki ba erreur nayebani bake mpe poto wana poto mpe 10 ans ovanda na yo makambo batera mboka na biso oyebika mboka na biso tondaka na image ya mboka na biso na tala développement ya mboka na biso ndenge ezokende donc awa toza na niche de passé toza na rocade ya niche de passé qui aurait imaginé que un jour basala biso rocade na niche donc oza 4 bandes ekeye matisse donc eza eloko oyo principal oyo ezovenir banzela nyonso yango ya nde rocade. Qui aurait pu imaginer un jour et le ezala bakosala yango le cas Zamba il y a un projet à Kala mais les gens voyaient ça comme aventure mboka biso bakontina biso baaventurier tout biso bakino tozana mpona kofinga bakontina biso mais lelo nous disons merci à Fachi Beton merci vraiment na gouvernement na mosala ozosalama na kati ya rocade lelo une brasserie à ma part était quand même qui là je vais le choquer ma part était $1,000 vous savez pas la possession ma part était quand même $500 ma part était vraiment $300 na kata une brasserie là kaka meta tout qui est une brasserie mata koto la rocade awa ba mettre dans chaque parcelle est la principale à tout na bango à terrain exactement combien ba c'est $20,000. Mais il y a juste 2 ou 3 années passées, bah terre était comme qui a wattu na $1,000, bah 1,500. Bah tout coup bah ya bah gagnon. Avant quand on a pas ce moment sombre, on a tout terrain bon sani, Zamba. Mais aujourd'hui, bah tout bah comme le lendo, le temps exact na kacha. Et donc la CPLU tout fait l'émission pour nous faire comprendre que le temps de banébisa kangote, le temps de valeur ici la kate. Mais non, on a Maluku. Moussika. Il y a des années. Comment on a fait Moussika. Moka. J'ai passé mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont aussi prié biso. Maman a $10,000. Na cause le temps on a une brasserie qui na rocade. Vraiment. Maman a $7,000 exact. Mais on répond bon, ce n'est plus disponible. C'est maintenant même. Ozomona Maluku, ozomona ngomu. Papa, na conseiller, mbongo na yo. Amabele. Santo ngwaki yango. Ozala po elepe moto pe moye. Ozo sali pa ambiance, osali pe loko, sali tikutu. Mbongo. Oyebi yango te. Parce que là to chaussures, to bijoux, to masango yo mela na nene bimba oyo ya 2025 eleki. To sali calcul nango. Monter masanga na melisi bat. Moi je me comme la bouteille moko par jour. La bouteille moi on me la peut-être 5. Un fils quatrième bimba. Et là on ko regretter. Ce que j'ai ta $800 na yo. Ata 3,000. O bois ki yango na Maluku. O ju 3,000 na yo. O bois ki yango na Maluku. O ju 5,000 na yo. O bois ki yango. O ju 7,000, 10,000 na yo. O bois ki yango quelque part. Ezali o bombi ndembongo na yo.
soki na babanke tozobomba mbongo ye mosusu po intere mpe ya malonga te na ozobomba mbongo na banke banke mpe esiki ebele mpe bakima ozomona ebele mpe bakamokata mbongo no moko banke ya malamu osombi lopango na $1000 lobo okoteka yango na $5000 okoteka yango na $10,000 donc konéglige lopango te place nyonso baoteka lopango wana koconsomme de eloko ifotalaka authenticité ya makambo agence nini okende kosombela eza na agence nyonso tozomona na banzela te otala agence ebimi kaka lobi lelo lobi ka mbala moko te tala agence nini tala nani place nini okende kota mbongo oza na baconseiller na yo lelo koluka baconseiller no basalela bavérification okei koinvestir d'ailleurs soki oza na conseiller te nous-mêmes nous vous recommandons de conseiller parce que nous-mêmes nous sommes des conseillers en immobilier nous avons des conseillers juridiques avant tokokende kosengager na makambo biso moko tokende kozwa baterrain tokendaka koboto bango bachef coutumier te bachef coutumier te bakokabela biso te nous engageons des conseillers juridiques bakendaka kosala mosala na bango bavérification et tout baboni makambo eza dans le bon alors nous engageons nous investissons nazopesa yo opportunité lelo pour regretter lobi te oyo nalobaki te. Vraiment, merci Kinshasa, oza maté, il faut te le voir, alléluia, amen. Bisika tozali na kata bandako na ba téléphone na biso vraiment la baronne Christelle qui a business a peseli biso vraiment en tout cas Kinshasa Brazzaville pas na poto. Message oyo na yebi ke komeli mama moko oya bundaka butu na moi pona libota na ye. Message oyo ya mama Christelle qui a business e komeli ndeko moko ya mobali papa moko oya bundaka pona libota na ye. Na sengi na biso na sengi na bino bobenga Christelle business na numéro wana yo moto lingo investir na immobilier ozoyeba te okende pa nani okozonge pa nani parfois pe opesaka déjà mutu mbongo baeskokaka bino parfois pe bapesaka bino osombaka ekokoma mokolo ekobima nayekokolakisa yo nayekoprésente yo la seule et l'unique agence la plus sérieuse awa na Kinshasa na RDC Mobimba ezakaka Christelle business Sarli benga mama Christelle kitoko benga Christelle business Sarli na numéro wana awa soki obengi ata soki ozali na makoki te Christelle business aza na possibilité ya kopesa yo mapango en crédit kala ninga lobaki te opesi ndambu apo bandi kofuta ndambu. Vraiment, merci Kinshasa, merci Brazzaville. Je crois que nous sommes là pour nous commémorer notre orientation à Malam. Maman Christelle business à lobby boye. Bombambongo na yo wana. Oyo gaspilla kapanda ba ne, ba mois, chaque semaine. Quoi que ce soit, bien peut-être qu'on boutique on est l'autre. Mais avec $1000 aussi le pain on a malou. $800 aussi le pain on a malou. $3000 aussi le pain on a malou. $5000 aussi le pain on a quartier Bolingwana. Hein? Diaka na Christelle business au cause de la décité. Christelle business c'est agence oyo na lobela kango butu moi parce que sérieux on va bengi sérieux et ça a na Christelle business. Équipement ça complet, ba travailleur moko o baza on a disponible o baza pour na service na bino. Yaka baroyoka yo oyo lingi site oyo lingi emplacement oyo lingi yango nde bakosala ndeko na nga na Kinshasa ndeko na nga na Brazzaville ndeko na nga na poto diaspora surtout bino bana poto bopesa mama Christelle business confiance agence oyo nous avons commis ça bateau koloma pa. Merci beaucoup maman Christelle business. Oui papa fidèle dit na kokende na offre na biso bateau snack na sisa ba représenter ba offre na offre na biso petit na tout na Christelle na kana télé notre kana télé pour offre na venir à la télé. Voilà. La télé kasité télé de bombe te télé de bombe biso tout na biso kuna pour télé coton de bombe. Mais Christelle business c'est là dans télé. Christelle business c'est là Christelle business aller partout. Projet vision ezali to kende partout. Donc to servir bana mboka.
Congo ezaka na télé te papa. Voilà. Donc to servir bana mboka biloko bango bazala yango besoin. Toke nango omoni nga na memi yo na ba image bozomona na memi yo na monga fula. Monga fula. Na memi yo na monga fula. Donc na monga fula wana memi yo na tiki na mwa muke na kata na banana no. Ngoni njili brasserie. Parce que tobeki njili brasserie te. Njili brasserie oyo toyebi quartier na biso ya Manzanza parce que totekaka na njili brasserie et tout. Donc tout ça dans njili brasserie batera na biso eza disponible wana eza na offre sikate mais ba yebi njili brasserie offre na biso eza toujours en cours. On a besoin de terrain quand on a njili brasserie donc au service la terrain na biso ezali na valeur ya $5,000 ezali. Tout ça, le terrain na biso il y a 7,000. Tout ça, le terrain na biso il y a 10,000. Na njili brasserie, terrain cadastré tout proche na macadam. Quand tu njili brasserie, kaka na entrée à CEP, tout ça na pont na biso yo ezali et à CEP pour CEP. Oui, mais biso na ngambo ya monga fula. Wana nazo expliquer bino. Ba terrain na biso tout ça na lotissement biso ya Sikawa to morcelé ba terrain na biso zawana tout ça na ba 20 mètres sur 20. Promotion, premièrement promotionnel. Donc, si on veut le loto, mais là, marbre échangé. Donc, terrain 20 mètres sur 20, tout ça, on a $3,000. 20 mètres sur 20. C'est maintenant d'acquérir un terrain chez nous. Na monga fula, le terrain monga fula, le terrain le plus moins cher parce que monga fula, et là, commune va vendaka. Et ça, c'est que son monga fula, et ça développer petit rocade. Rocade est tout na monga fula. Donc, on a besoin de terrain na monga fula na ki moins da gare sur rocade, contacter biso, na numéro est affiché wana, to ko servir yo. On va la décider. Donc, en tout cas, merci vraiment. Et ça qui va offrir on a ko présenter bino, sauf que nous avons lancé bino, on a besoin d'un hectare. Contacter Christec Business. Partout, on a besoin d'un hectare. Contacter Christec Business. On a besoin d'un hectare, 5 hectares, 10, même plus, 100 hectares. Contacter Christec Business. On a besoin de pango, on a besoin de terrain. Quand la ville a vu la Kinshasa, on a un terrain à Mwanda. On a un terrain à Mwanda. Contacter Bisso, pour proposer l'offre tout ça disponible à Mwanda. À quelques mètres, na fleuve. Vous comprenez? Na Mwanda wana, tout ça va terrain, tout ça va terrain à Kolwezi, tout ça va terrain à Lubumbashi, tout ça va terrain. On a besoin de procurer terrain chez Christec Business. Tout ça va hectare. On a besoin hectare na Mwanda, hectare na Lubumbashi. On a besoin hectare na Kolwezi. Contactez Christec Business. Donc vous allez décider ceux qui vont faire ça, papa David Maloba. Merci beaucoup Kinshasa, maman Christec Business à l'obéli biso vraiment aidé. Je vais te faire ma précision na ba banque bazo landa biso. Tozali awa yo moto koti sikoyo peut-être na télévision na yo, moto koti peut-être sikoyo na téléphone na yo. Toyambi agence immobilière Christec Business Samli awa ndenzambe mama na bango kolo makambo ya kokoma kolo lopango awa na République démocratique du Congo. Mama Christanvi Kitoko azo peste la biso ba offre apesi ba offre yo moto landi biso na sima zwa numéro wana salambangu benga oyoka na matoi na ye moko nini oyo tolobi pe yo moto soko bana biso Christec Business alobi boyi ezaka na Kinshasa te monga fula te ezaka peka na Selete Christec Business ali agence nationale eza localité eza nationale c'est que na Mwanda bana Mwanda Christec Business kala mingi te to kita na Mwanda wana poto tekela bana Mwanda to tekela bana poto mapango na Lubumbashi kala mingi te Christec Business donc Christec Business va poser un hectare lingo sala ferme lingo sala boye lingo sala bilanga Christec Business ala ba catégorie ya ba zamba nyonso tu ya ba hectare nyonso tu benga Christanvi Kitoko benga Christec Business de Sarli okoza la décider. Merci Kinshasa, merci Brazzaville na ebike to betala masolo oyo na faire comprendre rabino na expliquer rabino mbana mbala pour comprendre ni tozali koloba. Merci beaucoup petit à la brancher. Merci beaucoup papa David. Je crois que maman Christanvi Kitoko, maman Christec Business c'est notre PDG à Lobby. Boko baksanini na baibanso bazula par rapport à ma offre par rapport à
Alors, pour nous parachuter, justement, pour nous sunga bandeko, voilà, on a vu un peu la TV, voilà, on a vu un peu dans les réseaux sociaux, à comprendre, c'est-à-dire que d'abord, je salue les jeunes visionnaires. Dans quel sens? Parce que les jeunes, il y a les lots, nous avons compris que le meilleur investissement est dans l'immobilier. Nous avons papa ya kala, nous avons bambon, nous avons se retrouver 1000 francs, nous avons parfois pour grimper le banc de la famille. Le comité d'hommes sont ridiculisés dans le défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision à long terme. Mais les jeunes, je sens vraiment qu'il y a une nouvelle vague. Oui, dans la carte de la jeune en Europe, en Chine, en Afrique, par-ci par-là, vous savez que non, les gens sont motivés. Alors, il reste sur notre confiance. Alors, moi de papa, madame Christophe Kitoko Pamba et le monde a société mais il y a une société de confort où parfois il y a 1100, 1200 mais ils sont pas 50, 50, 30, avec iPhone 17, avec les cas sur le salaire ou bien écoutez vos poids et tout comme mais investissement à long terme vous allez à parcelle je reçois des parcelles ou investir na $1200 mais on a $1500 lobby après 2 mois ou bien après 4 mois oui que tout quand on me fait $2500 il me personnellement monique au bateau sur les crédits sur les colons ma case parfois il y a où on a qui sont dans le téléphone pour le coup donc ils ont idée à téléphone aux gens c'est mon parti il y a pour investir en mona mabelo et ko soma yo makasi na o basoma ka mapango na balingwala basoma mapango na bachangu na banjili à l'époque maxina et tika maka ba kuma ko faire ba négligata lelo oyo ba basoma ba $100,000 ba basoma ba $100,000 pourquoi? Parce que c'était comme modernisé, c'était comme développé. De même été na ba offre tout moto lancé wana j'allais citer mot comme moderne. Ils ont la carte d'évolution. Mais là, ils sont comme partisans, il y a des combats qui ont lobby que les choses au côté de toujours gagné. Alors, dans les mises sur la pèse à moi photo, dans Bengango et à l'imboté, il y a ici un bon ami, madame Christophe Kitoko Bamba, et le monde a fait du business, pas fait une opportunité pour eux. Tout dans les années, papa. Na moto nyonso oyo akosomba lopango na créer business asombi cash osomba en crédit osomba cash aussitôt que osilisi bongo na ye ejude oremettre oyo badocuments de papier oselisaka eza lokola motivation po okende mare abombaki seko okende kotonga lopango toya bosenga te baconcession ekende bosengi lopango oyo nabeta ngar non, Bangal est une sensibilité. Mais comme tu as un avantage, il y a 5 sacs à ciment, on a capacité de faire encore Ben Yazé, avec des babous, directement dans le CSN, les bandits d'abord. Osmo le prend en crédit, Osmo le prend en cash. Il va être na souka na yo, le jour où on va mettre un document na yo, on peut ça yo na souka na yo, 5 sacs à ciment. Oh, il y a des ok pour pas de directement au salaire, on va faire des prendre n'hésitez pas de contacter Madame Christophe pour procurer des aides de terrain. Donc, ils ont l'ouverture, c'est un outil fait du mois, le bail de merci Kinshasa, merci pour ça fait les salines, c'est mon ami Zati. Christec Business Société Nabino Immobilière la plus sérieuse à la République démocratique du Congo. Et ça toujours kokoba, et ça toujours kozala wana pona kosunga population. Na somi lopango. Na mbongo nanga. Mes compagnies bakabelinga 5 ya sima ya ofele. Mama Christec. Obeta biso basolo te. Ozopesa biso bato te so mapango 5 ya sima. Bolingo ona boboto oyo uzango wapi
cadeau ya bonne année ezebele. Ba cadeau ya bonne année vraiment eza ebele ya ebele. Donc nazo conseiller ça pour motiver la jeunesse congolaise. Ça pour motiver ba clients nanga, ça pour motiver bato tout va faire ça Christec Business confiance. Donc ndeko David Dalobi on va cadeau ya bonne année au Christec Business $5,000 crash. Au Christec Business azana ba projet. Azana ba projet là que mutu a sonde pas na biso. Christec Business a se limité quand la terre pour la vente et à terrain. Christec Business a accompagné des clients de la visite juste à l'obtention de documents légaux. Dans le sens que nous sommes la clientèle. Nous sommes clients sont pas un biso. Même que sommes à côté. À contacter biso. De visiter, de tout à mon côté de yon, que n'est pas si vous tenez côté de terrain, de tout à agir à biso mon corps, pas à accompagner client. À la qui s'y est terrain, place là qu'on se perd, on va faire la choix. À Koya et pas Madame Christec, c'est à mon ingate, à comment on a peut-être un déco David, ou bien qu'on coûte un ACG. À qu'on se ranaye, à qu'on présenter ma document, à qu'on expliquer ni les bichons aux alliés, ni les bichons aux fonctionnaires. Et quand le client va intéresser, le client tango a fait sa bongo. On a fait sa précision et nyonso. Bande ko na biso baza na libanda ya mboka aza awa tatinda kinde ko na ya kotala. Eza na ebele pe ba otinda bandeko pe bazo rendre bango un mauvais service. Wana bolimbisanga bandeko kini mais bandeko na biso ebele baza awa bazo rendre bandeko na biso un mauvais service. Ndeko kotinda yo talelanga lopango nalalaka so bandakala mais lelo na opportunité na kele baza na mbongo na ngai kene kotalelanga terrain ndeko apesi yo mbongo na transport oya kotala terrain okei yo kotala terrain mais ozongi okei osuki kotala baterrain ya bato mosusu baventurier batondi na kini oyebi te moto azosala yobeta kayu ndenge ne ya pasi ya mitoki na ye akotindelo oloyoka Christec Business ndenge okei kosala kopi ya commission wana yo moko okei wana okei kodésintéresse ndeko te mpona namoni bato yango kitoko te mpona nini yo moko oza na marché olia commission wana toti entre parenthèses yango Christec Business pour ne pas akende agarde kaka confiance à la client na ye pour garder la client na servir la client na bien parce que la client a pour ça a dit place ni mbongo na toité baza bato oyo baza sérieux to bato baza kaka baza wana baza Christec Business mais vous côté ndeko na biso na confusion Christec Business azosala nini ndeko yo oza na poto tozo collaborer na yo eza lisolo entre yo na ngai na bandeko baza awa yo ozotala ngai yo oza na poto osepeli esika ntina ndeko ya kotala akonfirme ke Christec Business awoteka eloko ya pesa mabe to ya malamu ozo comprendre tomongo kotindela ye te wana nga nazoconseille na conseiller na misusu mongo oyo nazoproposer otindi na compte ya Christec Business mais na compte ya Christec Business mbongo kotinda wana ndeko wana azala au courant ke mbongo osali nini ekomi otindeli ye baresi otindeli ye bapreuve nyonso ya koyana bapreuve wana otindeli na Christec Business la direction ya Christec Business bakoyamba ndeko wana mpona kopesa ye justement kaka badocument baremetre kaka badocument parce que mbongo koyana parce que toza na compte na biso bancaire oyo eza na kofacilité eza na bandeko mingi papa moko abengaki mama Christec eza risque motu na kotinda ndeko aza nanga avandaka na lozizila kuna natindelaka ye mbongo badanger wana bamoto wana bakoki kokata ye saki bakoki koescroke bakoki koenleve ye na nzela eza bariske oza na compte bancaire te totindaka kaka directement biso moko mbongo eyaka kolia bandeko basalaka badeplacement na bambongo ebele opportunité yango wana epesameli bino nasali nafongoli compte bancaire oyo eza ke bandeko bafuna koservir baclient batindaka kaka mbongo mbala moko na virement bancaire bandeko bayaka kaka bazwaka badocument batali kaka place c'est un peu ça et tosuki wana te Christec Business après achat ya document na yo après achat ya lopango na yo ozwi document Christec Business document oyo biso topesaka papa fidèle tokokende epai tozonga biso document oyo Christec Business na yo pesa na kati ya baconcession parce que lopango ifo ezala na document na yango
toza wana na document topesaka eza acte de vente toza wana tosalaka topesaka acte de cession toza wana topesaka numéro cadastral ya lopango ozomona topesaka na jeton d'attribution eza accompagné na numéro cadastral ya lopango soki lopango eza cadastral donc de majorité ya lopango na biso tozoteka eza cadastral donc osuka wana te client aza na besoin acontinue akende kozwa lokola certificat d'enregistrement na cadastre Christophe business aza wana accompagner client pas d'ailleurs bayebi bango ta cadastre parce ezalaka te biso toza wana mpona koorienter juste client ozomona totika client bongo te toorienter po esenga nini nazwa lisusu badocument nazwa numéro nini à l'office d'enregistrement nazwa ndenge nini office parcellaire nous sommes là pour accompagner nos clients tosalaka nini disposer équipe ya construction mpona nini kota mise en valeur na kati ya lopango eza nani na koki te première chose à faire na lopango na yo le 1 so osombi eza kokata matiti ozo comprendre kokata matiti ezali suivi ya terrain kosala bornage na kati ya terrain koborne terrain e bebe eza kosala mise en valeur soit otie ba aile na lopango na yo otie de soit osali fondation ya clôture ou soit otie hangar moko ya propre oyo kotia motu asurveillaka lopango na yo kotia lopango motu asurveille ofele te yo obanda kofuta ye te le contraire motu avandi na kati ya lopango na yo ye 1000 francs futa yo ata ozofuta yo 500 francs ata ozofuta yo 1000 francs par rapport mpe baterrain ya biso basite na biso wana bato bafutaka bato mpe mbongo mpe ya bien motabimisi mpe mwa 10 000 francs 15 000, 10 dollars, 20 dollars, à foutre à yo. Dans un premier temps, à l'eau, c'est vrai que le pont est propreté. Donc, on voit que le souci de le pont est un petit temps de la carte, parce que nous sommes dans la carte à cause de soin à le pont. Donc, c'est un peu ça, au biso to conseiller à la client, biso. Et ça, conseil, au petit à la client, biso, qui a soumis à le pont ou abandonné en côté. On a besoin de tonga. Équipe na biso ya construction zawana. Ba architecte na biso ba ingénieur na biso ba ko disposer le plan de construction selon choix na yo ndenge ko livi on a besoin de 2 chambres salon cuisine salle de bain on a besoin de 3 chambres on a besoin d'un R1 donc R+1 on a besoin il y a 2 3 4 niveaux on a besoin de ça clôture on a ba devis on a ba plan on te proposer yo sali choix. Et tu as contact avec l'ingénieur Nabiso de travailler yango. Donc, tu peux servir le aussi quand tu es là, tu peux faire un peu de maman n'a pas été maman. Maman n'a pas été là pour moi, quand elle est là, elle est fixée. Et donc, mon amour, tu as été là pour moi, tu as été là pour moi. Donc, la réalité, biso, tout le monde a kin awa yangwana. D'abord, on peut la kin. Ozo somi le pango awa yo moni biso na internet contacter biso yaka na bureau toza agence antela te bureau eza wana okutani na nga moko en personne to recevoir yo o visiter te faire visiter yo ba document ezali pe na vérification c'est vérifiable to la biso ya raté ko vérifier te bon biso ateke mon document ba document ko vérifier c'est vérifiable vous pouvez aller partout vérifier l'intensité à ma cambo et biso to sala to servir yo au jour de temps na yo to tiens on a besoin d'aller gérer ma chose qu'on a prêt ya kotonga so on a prêté mise en valeur c'est très important de faire la mise en valeur de sécuriser le plan c'est un peu ça et puis à chaque site la biso to sala wana to wana to na commission donc commission wana pour sécuriser la terrain na biso. Il y a donc sécurité, donc l'agent à sécurité, va sécuriser le terrain, on peut faire la sombi, on va surveiller. Et puis, tu peux faire un jeton. Jeton, on est dans jeton d'enregistrement. Oui, c'est que tu enregistres la carte de concession qui est autant la terrain, la carte de concession. Donc, tu sais, ça va sur la carte de jeton, ah, tu es dans le pont. Tu vas aller au pont, on est sur la madère, le pont, non. Donc, on peut en donc, je peux vous dire que biso to tambola kande boy na bosembo papa fidèle yelo kona koka ko bakisa pona kolembisa bandeko na biso ezaki nde yangwana. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Bana Poto, merci na Baïban surtout pour bandaki na biso dans le débit, Baïban surtout pour continuer na kati, Baïban surtout pour komi na biso na suka na moment oyo vraiment
topesi bino merci kaka ndenge tobetaka masolo elongo na bana mboka lelo nayebisaki bino tozali na la baronne mama Christian Vi Kitoko na agence na ye immobilière la plus sérieuse Christec Business tobeti masolo boyoki ndenge nini la baronne elongo na notre cordon papa David Balobi en tout cas ba conseil oyo tozwi bato batekaka na bango mapango basala na bango bapublicité mais oyo eza émission te oyo eza école ya bapartenaire école ya bato ya mayele oyo eza école ya baentrepreneur merci na bayeban surtout bozwi déjà numéro ya mama Christec Business merci na bayeban surtout boyoki mama Christec alobi aza na bato osali compte bancaire numéro yango eza wana benga mama Christec Business olie babando tambusaka yo bake na gauche totanda lopango na koto boye oyo tomonaki moto na gauche non opesi Christec Business confiance obengi mama Christec Business otindi ndeko na yo awa aye visite a confirmer yo otindi mama Christec Business mbongo automatiquement aussi ndako na yo aussi lopango na yo aussi hectare na yo aussi ba concession na yo ndenge oyo yo oyokani na société immobilière na biso Christec Business. Merci à mon ingénieur Fumo Modeste.